Ondimi kotika kiti ya bokonzi na lola. Okiti mangu na sepona kokufela ngai. Ngai mosumuki ya pamba nzambe na bomoi. Bolingwa Yesu eleki ebele. Bolingwa Jésus eleki ya baboti na ngai. Bolingwa Yesu eleki ya baninga na ngai. Soki natangi makambo nyonso Nzambe asaleli ngai. Nazange loko ya kopesa Nzambe. Kasi nasala nini Papa Dani? Soki napesa tambongo. Kulanda ete. Mais soki na yebiki ye ayembelaka Nzambe menase ya babiloko akoyembela Nzambe na ndenge na ye azo esala mekomisa wana etalinga te papa mais wana yo yembaka na au moins que soki na yebi mais soki na yebi te je peux chanter ensemble avec lui sans problème. Sans problème. Oui. Alors ça veut dire que quand Dieu appelle quelqu'un déjà dans la jeunesse, donc Dieu prévoit déjà quelque chose. Des gens c'est déjà mon donc tant Zamba bingi mutu apisi na mutu na ba clé ni na kotamba na ngopo na akoma destiné na ye. Oyo pe azalaka prophète de la nation to koma ko mona ye ko lobela ba musicien et puis ko défendre bango eza nango normal. Oui Papa Dani, pour ngai je n'ai pas le temps de juger surtout un serviteur de Dieu. Pour moi, même dans la Bible, David a fait tous ses efforts de ne pas toucher Saül. Vraiment bon s'abonner, Samara Goli Mazabata Bina Koli Kobo, Samara Goli Mazabata, MJTV, Samara Goli Mazabata, Mami Wanza, Yoga, Mami Wanza. Dani Timanga, vrai non, vrai tenta sur la bien, gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. Vitesse Wapi. Abonnez-vous. Et bien voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Parlons Bible qui est concentrée toujours de parler pour Christ. Donc émission Parlons Bible, ils ont des missions où te présente à Kayango pour Nabino et pour Nakoyambela Bino, Basali Yanzambe, Tokoyambela Bino, Bachantre, Oyo Badora Kanzambe, na bisika nyonso. Par là, je profite directement de saluer comme ça la première de tout, la première dame, notre patronne, Maman Mami Wanza, depuis Orléans. Et pourquoi pas, merci. Derrière ces beaux caméras, je vois Olivier Loango et Yazarane, frère, l'église chapelle de vainqueurs. Balobi Lelo, parlons Bible, j'ai réussi pour vous. Un adorateur. Donc avec lui, on doit parler de tout et puis on doit parler de la musique chrétienne et Sarakanini et pas ya Banana Nzambe. Sur ce, je ne pouvais pas faire entrer mon invité directement. Olivier Loango, si on parle le même langage, tout qui m'a na régie, tout y a nous pub, il y a ba maman ndenge ba ko fêter journée de la femme parce que tous la journée de la femme moi et où est le 8 mars mais ba maman na kati ya France ba ko fêter yango na mokolo ya le 10 mars ezali association ba maman Bosembo na ba maman d'avenir oyo ba ko bengisa ba maman nyonso ba kende ko participer kozala na kati ya soirée wana pour na koyeba boania ya bo moisi. Sur ce, Olivier Loango, si on parle le même langage, to balancer na no pubwana et puis to zonga
pour que Nakot s'est invité à suivre. Likambo ya ekokanga liputa malobi journée ya basi ba mama bosembo baza ko organiser soirée ya ba mama ya droit des femmes pour la ba mama ezali rendez-vous à ne pas manquer le 10 mars nde makambo le 10 mars 2023 nde makambo babi mama kanga liputa mama kozanga te rendez-vous à ne pas manquer ba mama bosembo ba mama avenir baza kosala biso soirée mo kitoko bozanga te ba mama boya bo baza ba papa boya na ba papa liputa nde babi liputa nde makambo. Professeur, docteur Dadima dans Canada. Moi j'ai des formules pour tout. Le fongoli de pour le 10 mars. Ezo senga kaka liputa miliabela loba liputa ezali ebele mais balobaka nini etangele ndeke seni. Eza 5e édition ya ba mama bosembo. Yango tozo benga bino eza journée 40 date eza 40 le 10 mars 2023 journée internationale des droits de la femme. Mokolana mama liputa. Tala kaka. Soirée zaka moko mukolo ali puta nde makambo. Tala niveau. Siméon Solo, Braddock de Sarcelles, Yves Chouinine, Erjimbo le Camer. Le 10 mars, vraiment, tous en a besoin de bino. Tous en a besoin de soutien pour les soutien exact. Liboko moko et ça la kilo te. Tu as besoin de bino boye belé parce que tu as besoin €1 na bino. Pour biso peto que nous peut ça €1 quelque part. De toi on a besoin ya mutunyo tout association tout même aux associations te yaka. Sauf aux na jote yaka côté on se retrouver. Soirée événement mon nena n'est pas. Les événements n'est pas. Maman mon sembo toujours de coup. Mon espace tout on a là qui ça espace avenue Diambo. Là c'est au là les 10. Balobi boya ebele le 10 mars événement ça moko. Il y a ma maman Bosembo, il y a ma maman d'avenir. Allez, bisous. Voilà, merci. Le retour est déjà sur ce beau plateau de Parlons Bible. Voilà. Mes invités sont là. Tous un frère Nabiso, frère Etienne, au pas adorateur Nakati Mboka Nabiso Congo. Allez-y comprendre. Place au tour à l'émission. Ils allaient les mettre précisément 12e rime au côté. Na kati côté ya résidentiel soko kokende ba 10e rue ndeza bisiko yo toye comme mon frère Etienne na résidence na bango pour que tout me camper ko sala émission et puis je vous signale déjà le 9 mars oyo ezali anniversaire ya bébé nanga bébé Darvi donc ba soué na bino et Kozala la bienvenue. Voilà, je m'en vais directement de saluer mon invité qui est le frère Etienne. Bonjour frère Etienne. Bonjour papa Dani. Bonne santé. Ça va. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Nenga Ming Kozala Pembe na bino ba adorateur parce que toujours rappé mingi je crois bananzambe lelo ba Kozala servi vraiment na connaissance au Nzamba non frère Etienne bonina nos activités et puis bonina nos orchestre là. Ouais, comme je viens de le dire que Dieu nous fait grâce. Ça marche. Malgré tout ce bundame, Dieu nous fait grâce toujours. Tout ce qui est décamant, kotambola bien, ça kotambola malembe. Kotambola bien, ça kotambola malembe. Frère Etienne, lelo obandi musique na yo pour na koyemba obandi yango quand pena agile. Ah, en stand-on. Dans Naobo Sanate, je crois que c'est la 2e fois que je te réponds ça. Voilà. Parce que Wanato Yambaka on a chaîne Moussousou. Et puis Toyeko Yamba on a chaîne Otozali. Musique Nanga na banda na bomona. Sur la banda musique depuis 2002. OK. J'ai commencé la musique. Ce n'est pas que j'ai commencé directement na yebi banot bambo Moussousou mais c'est de là que j'ai commencé. Koyemba ba chorale l'église ngai moko pe na meki jusqu'à aujourd'hui.
jusqu'à aujourd'hui. Frère Etienne, koyembela nzambe ezali appel oyeuta na nzambe to ezali kaka parce que omona mutu moko boye akoyembela nzambe esali yo pe bien pour nous bana koyembela nzambe. Papa Dani koyembela nzambe eza appel. Ce n'est pas ça, ils ont sentiment. Ce qu'ils ont qui sentiment, c'est na lemba kala. Imaginez de 2002 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ils ont appel. Ils ont sentiment. Voilà. Ils appellent les sentiments, frère Etienne. Et arrive à nini pour adorateur Moko Nzambe à s'inspirer, à adorer Nzambe dans Ndenge Oyo. Et Sengeli pe ezala pour la bénédiction yabana na Nzambe. Ouais. Ezana eloko moko. Souvent ceux qui ont moni muto zoyembela Nzambe mais église ou soit bateau soit église eza édifié il y a quelque chose qui cloche. Musique tozoyemba pour la mobilité. Nous chantons c'est pour l'édification de l'église. Alors pour bien édifier l'église, ça demande la prière, la sainteté. Voilà. Tu vois ça. Ce que au monde tozoyemba bien mais au monde bato bafandi, rien ne se passe, c'est-à-dire il y a quelque chose. Pour bien chanter, édifier l'église, il faut avoir beaucoup de prières et aussi marcher dans la sainteté. Dans la sainteté. Frère Etienne, donc, ils ont suivi les koyembela nzambe, vous avez beaucoup de prières, aux 8 ans il y a prière, tout ils ont prière, jour et puis ouais. Musique chrétienne et autres tu peux avoir la connaissance de la musique. Ceux qui ont la prière, ceux qui ont la puissance divine, accompagner, tout ça, c'est rien. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ont moni mutozo yemba, au moni bateau, il y a une puissance derrière. Cette puissance-là, la puissance de la mobilité, c'est la puissance divine. Voilà. La puissance divine, d'où vient la puissance divine? La puissance divine, il y a kanabab. Prière. Sambela makasi komi kangela nanda ko mata bangomba. C'est peu ça. Mais balobaka que Nzambe ici a bondela to a gêna pour na biso. Est-ce que bino peler boza ko yembela Nzambe boza kana tant de jeunes oyo bozwaka? Question wana na linga kango frère parce que est compliqué à battre belé. Ce qui Jésus-Christ a bondé là qui. Jésus-Christ, il était notre modèle. C'est juste ça. Si Dieu a quitté le ciel pour Nakoya na Mokili, c'était prévu avant Bisoto Landaye, Yenan a avancé kobanda ko sala makambo na pe Bisoto bandi to banda ko landaye na makambo zo sala. Ce qui nzamba mataki Jésus-Christ a mataki bangomba. Et lingi ko la kisaki biso bana na ye toza na bitisa ko mata bangomba pona kozwa makasi pona kozwa banguya esengeli to mata ngomba to sambela pona kozala na étape ya molimo musantu il faut prier. Mais quand si batu pe bakoloba que okoki karate ko bondela ko mona muto mosusu le roi yebi que il faut na sala le mo bo mi kotisi na prière ayepeli boswa caméra bo abime longier mosusu ya kokonda bo bibo peut-être wana peza lo lenge ya malamu te. Ah oui mutu na muto za na lenge na ye. Même la Bible nous dit ça. Voilà. Ndenge toza boye soki na kutio ozolia matembele na koki kopekisa yo ke kolia matembele te. Peut-être ezandenge na yo. C'est ça. C'est-à-dire on est à le lenge na yo. Mutu na muto za na lenge na nzamba yo ke la kai. Voilà. Mais le lenge ya malamu ezali le lenge ya prière. Non, il faut juste prier. Voilà. Malgré ta façon de prier. Voilà. Mais voilà, mon phase à la concentrer pour que après ça banana nzambe et le quoi bien. Voilà, frère Etienne, est-ce que na kati ya musique chrétienne pe to betano li solo nango malgré aux jeunes ou embrasser pe monde musical wana est-ce que qui s'y peut existe na musique chrétienne? Et là nazana réponse exact à couper sauter pour nanini na koloba loko eza na kati ya mutu musuto te na koloba loko eza na kati nanga o eza na mutu na manga makanisi nanga pour nanga je ne peux pas avancer na kisi
Mais nous avons servir l'Éternel qui est notre Dieu. Est-ce que nous avons se concentrer ou servir Papa Dani, je crois que Tozana Mokili. Là, il ne faut pas oublier ça. Tozana Mokili. Mutuna Mutu Azana Ndenge na peut-être le Lenge na Ndimela Kinzano. Mutuna Mutu Azana Ndenge na peut-être le Lenge na Yakoyembela Nzano. Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour faire ce qui est mieux pour moi. Et pour le royaume du ciel, c'est tout. Voilà. C'est tout, mais les lots aux dans le monde, les lots à fitterie, comment ya. Si vous montez mon coin, mon sous-soit au service, nous avons l'endingue mon coboy. Frère Etienne, nous avons mis côte à Capena pour le servir. Nous avons vu que frère Etienne, nous avons poussé tout ça à la fitterie. Frère Etienne, à vous permettre en gros facilement. Ça dépend de l'engue muto ayembe la kanzambe ou soit aza musicien mon. Non, aza ko yembe la nzambe mais peut-être ndenge mokile koma nango mususu ako asali la buda mayembe la nzambe. Bon moi na ndenge na yebiye na yebela ye. Soki na yebela ya zaka muto bakisi kolanda ete. Mais soki na yebike ye ayembela kanzambe menase ya babiloko ko yembela nzambe na ndenge na ye azo esala me comme ça on est talinga te papa mais wano yo yemba kana au moins que soki na yebi mais soki na yebite je peux chanter ensemble avec lui sans problème oui mais wani zate ko sangisa mususu moi je ne sais pas dire celle-ci ngana yebite au moins que na yebi soki na yebi na ke ko sala ngona ko wana eza eloko mususu mais c'est que soki na yebite je peux faire sans problème. Sans problème, frère Etienne, bien parlé. Frère Etienne, les lots qui chassent et Zamonene, frère Etienne, a bandi Koyembe Lanzambe, na ville ya Kishasa, ou soit Koyembe Lanzambe, appelle Wanazu Ango Azaraki Wapi. Ouais, j'étais en Bujumaï, j'ai quitté Bujumaï, je viens de Lubumbashi. J'étais à Lubumbashi, ouais. On a des places où on a Koyembe Lanzambe. Ouais, dans une église, ou soit Izaraï Kaka, ou. Concert et puis voilà. Non, j'étais dans une église, papa. J'étais dans une église en Zélate. Dans un concert. J'étais dans une église. Dans une église. Et maintenant, frère Etienne, à 8 ans déjà, il y a un album, mon copain a Nzambe, bazala édifié, tout concert. Ouais. Kalamingite, déjà je suis en studio. Kalamingite, il y a quelque chose qui se prépare. Je vais lancer ça. Vous êtes en studio pour préparer quelque chose? Je suis en train de préparer quelque chose. Et là, quoi, il y a bien. Il y a bien. Alors, maintenant, pour le concert, frère Etienne, est-ce que déjà pas à Téléma déjà devant Batouboy pour na? Oui, papa Dani, j'ai dans un concert révélé, on a signé ça là. Je crois, si vous pouvez me permettre, on peut lancer une petite partie. Voilà. En pleine émission. En pleine émission, il y a un concert. Voilà. Voilà, avec la permission de la régie, tu balancer en gros, mais frère Etienne, na moni au mon côté, na moni na frère na biso moko o yazalewa, azako représenter nous. Oui. Les abatos, Moïse abanda kotambola bango, Moïse abanda kotambola bateau. Dans la Bible, il y a un certain temps que Moïse avait fatigué. Pourquoi tango azalaki na ngomba, à chaque fois Moïse abanda kotombola maboko. Israël abanda kobunda, abanda kolonga na kati. Voilà. À chaque fois Moïse abanda kolemba maboko yo kita. Il y avait une personne à côté de lui, deux personnes à côté de lui. Bazwaki mabanga libanga moko batie Moïse afandi mususu atelemi koto soit telemi koto basimbia na maboko ba matishi tadi babanda ko sala makasi ya Moïse. Ces gens que vous voyez azabato ba sala ke grâce aux anakati ya frère Etienne et mon âne. Ils sont là pour me soutenir. D'ailleurs, ils ont occupé place mounene na katia groupe. Voilà frère Etienne, olinga yo olobate na ozalana frère na biso na simbela e micro. Malgré bonjour ndeko. Bonjour papa. Bonne santé. Santé ça bien. Voilà, na moni on a frère Etienne, ozanani vraiment na katia orchestre frère Etienne. On a katia orchestre papa Etienne. Yaza papa na biso. Donc encadré biso na makambo ebele azana kati ya ko
tambwisa biso lisusu kokamba biso donc naza musicien na kati ya groupe koyemba na kati ya groupe oyo papa Etienne azokamba biso. Nokomona te oza nanu trop jeune ondimi kosalela nzambe. Est-ce que oyebi ke ezalaka na mwa bamakambo nango eyaka? Oui, ba conséquence eyaka, mais ata na Bible tomona nzambe kobenga bato ba jeune. Alors ça veut dire que quand Dieu appelle quelqu'un déjà dans la jeunesse, donc Dieu prévoit déjà quelque chose. Nzambe to former des gens zela na ndenga kotambu c'est déjà mutu wana. Donc tant nzambe bengi mutu apisi na mutu na ba clé ni na kotambu na ngo pona akoma na destinée na ye. Voilà, yo kosalela nzambe pona yo et ya nondene. Bon, kosalela nzambe pona nga nakoloba te ke ezado, mais je peux dire que ça grâce. Okay. Parce que tous en famille to botami belé mais za ba onyo sote baji ngolu ya kosalela nzambe. Nazu chance ya papa na nga za pasteur, mais nazu chance te ki bande onyo so baza ba pasteur. Mais nzamba poni kaka na kati ba tu mususu a soulever ngai, a bengi ngai, a pesi ngai grâce ya kobanda kosalela ye na ndenga musique, a pesi ngai grâce ya kobanda ko te pe loba na ye. Donc ils ont vous appelez évangéliste to on en a pas koyemba. Bon, à part koyemba naza pe berger à église. Vous a berger. Ou en cadre capé jeunesse. En cadre jeunesse à église. CPK Bandal 1. CPK Bandal 1. OK. Ça c'est bien. Maintenant frère Etienne, vous avez déjà taille pour réaliser Banzembo na studio. Oui. J'ai déjà taille en cause. D'ailleurs, à Otiko le bar tous en studio donc tozo bongisa. Nzamba sala biso ngolu maramba bien zobi makalamité a. Bien zobi makalamité a. Voilà, merci beaucoup bandeko bayebi kombote. Bon, comme on a eu frère Rodrigue. Frère Rodrigue. Oui. Aimba 40e fois na orchestre. Bon, na orchestre pas Etienne, frère Rodrigue a ça la deuxième fois. Deuxième. Oui. Est-ce que tu quand moi mon kiata nzembo moko boy ata banzembo ya bande kona biso o frère Rodrigue asepela mususu ka vandi aza ko dore nzambe peut-être ata ba sœur na biso ba papa na biso ba Moïse mbi banani oyo sepela wana so vandi yemba ngo mingi. Bon na sepela vraiment na banzembo na bango. Vraiment na banzembo mingi ko yemba so vandi peut-être na ndako yo moko za ko dore la monza. Mais na sepela vraiment na nzembo yo ya ngai moko ya biso moko. Parce que yango epesa ngai espoir. Okay. Ata soki na ina koya, ata soki na sali lisumu moko boye na tanisa na sengizamba pesa makasi pona koya lisusu te. Pesanga makasi na koya lisusu te. Papa pesanga makasi na koya lisusu te. Papa simbanga makasi mokili elingi koko isangai na sengi makasi ngai na koya lisusu te. Voilà, merci beaucoup oh, frère Etienne, félicitations. Merci. Et j'ai combien de temps pour quoi à la forum C'est ce que je viens de vous parler pour Madani que eza eloko soki muto bota et appelle muto soki nzamba bengi muto. Après ça na ba Dieu donne la vision et le provision. Voilà. Tu vois ça. On est à provision nzamba pesi. Voilà. Tu vois. Voilà, merci beaucoup frère Etienne, avec votre permission et la permission de notre caméraman Olivier Loango, papa na Jérémy, tout balancé dans nos concerts, il y a frère Etienne, où il y a concert, il y a pour Beta Kangwa. Il y a un concert à Lubumbashi. Lubumbashi. Voilà, tout est la bino, n'enge banana Zambé, bazalaki édifié na adoration, il y a frère Etienne. À suivre. Ah, quand même, on a béni pour nous d'abani, pas vendre son manab. Tout le monde a bougé à Zambi wani, tout le monde a bougé bakash. Quand il y a qui t'a bougé à Zambi à Chisamba, pour me caler les moussungiri wani. Mwana wa Zambi, uji muteke la moyo wani. Ibolo kai na shame mukubenga Yesu, wewe unushala Zambi. Bantu bakunanga wewe uchanu Zambi kwamba kushintuluka to. Lakala bantu bakubenga mema nje mukukwata mu mikaba yepowa mwana wa Zambi uchi mutekela moyo wanye wana wa upanje ngile menshi bwadi nanga jaye
Yesu Nebioso Yakangezela ye Anangwa unengime Hallelujah Wasakitina bokolokote Betele Yesu mulolo, betele Yesu mulolo. Chasi. Est-ce que vous avez bende na zambe rumba? Bende na zambe rumba. Zambe na ngai. Ka zambe na ngai. Yozali zambe na ngai. Na tango nyonso na yebi kaka yo. Ata soki na zana pasi. Ata soki na zana likambo. Yango na sengo zana zambe na ngai. Hallelujah. Nazalaki moto pamba. Kola Yesu atalinga na liswa mawa. Nazalaki na zamba na ngai. Kola Yesu atalinga na liswa mawa. Yesu andimi kotika kiti likolo. Ayena sepo na koluka ngai. Wachandelela andimi kotika kiti likolo. Ayena sepo na koluka ngai. Yeah. Betela zambe mololo, betela zambe mololo. Mema mwambanja shima Mema musokwa wana shama yi Tutotu sumale wanji samba Mwana ngaka shala chini bada jibani muduya mubwala Kadi muteka niteka bada jadi muzambi wanji samba Kadi zambi ya ukakanda kada bwala Mwana makanda ye Wachadira zambi kakanda kada bwala zambi wai Yapawe Nazalaki na zamba nanga yi zambi. Ah, merci beaucoup. Le retour est déjà sur ce beau plateau de Parlons Bible. Voilà, je pense yo pour l'andivision nanda kuto kolanda biso na téléphone na yo bisika nyonso ezwami yo to na télévision na yo to na tablette na yo. Je pense aux a édifié banzembo salbia. Frère Etienne. Oui, papa Daniel. Namoni okoyemba batu bakoyemba bakosepela. Mais batu est-ce que bayeba ki banzembo na yo ou comment? Molimo musato sana capacité ya kotangisa moto ya yebaka te eloko ya yebaka te. OK. Ça dit ndenge tozana boye soki molimo musato saisir okona ona koza na makasi ya koloba munoko tikala koloba te depuis ta naissance. C'est ce qui s'était passé. OK. Je voyais des gens chanter puis battre bako bambayo voir même bon ezaki. Si au talibien papa Dani ezalaki na église te tozalaki libanda na rea babis. OK. Ezana ba rea babis est-ce que batu nyonso ya libanda bayebaki banzembo na zoyemba. Si on était dans notre église tokolo baté na yembaka bato basi bakangi wana mais libanda banda o eza misala ya Saint-Esprit. Saint-Esprit a représenté nini vraiment pour na mwana na nzambe. Saint-Esprit eza comment je peux parler ça. Saint-Esprit, c'est un messager. Voilà. Tu vois ça. C'est-à-dire, il y a possibilité de se communiquer avec Dieu à part la prière. C'est le Saint-Esprit. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Tout le monde a bandé comme Moussousso, Bouembaka, Moussousso n'a débit, Makila na Yesu. Pourquoi seulement Motolera Koyembela Nzamba Singi Makila na Yesu et puis aye ko benga Saint-Esprit? Ouais, papa Dani, eza iloko na uti ko yebisa yo. Omoni lolenge ya kosambela. Nous tous tondimeli Nzambe. Voilà.
mutu na mutu za lolenge na ye ya kosambela mutu na mutu za lolenge na ya ndimela nzambe. Tu vois ça? Peut-être mususu nzamba bengaki ye na ngomba, mususu nzamba bengaki ye na ndako na ye fandi, mususu abanda koteka, mususu abanda azalaki na douche. Tu vois ça? Lolenge nzamba bengali bato yebe yango te. Eza mutu mususu batangisi avant ya kolia fufu il faut kosambela. Mutu mususu non, après kolia nde kosambela. Avant ya kolia, avant pas peso eloko, il faut dire merci. Au moins mutu mususu te au moins après ko pesa yo nde ko ya ko loba merci. C'est-à-dire le lenga ko sambela et que c'est ni. Il y a la différence. C'est ça. Alors les frères Etienne kota la bande nyonso ya oba kusala musala ya musique ya koyembela nzambe lokola ye tokomi komona ba musiciens ebele bakompe ko se courtoyer donc akoko vanda boye ba vandi pe na ba musicien otolobaka que ba musicien profonde. Est-ce que ko vanda na musicien profonde tant que za musicien chrétien izaka mabe to izamalam? Pour moi il y a cela qui dit que izaka mabe, il y a cela qui dit que izaka malam. Alors pour notre frère Etienne, pour notre frère Etienne, pour moi nakoloba neti Paul pour la lobinini soki na mikuti na kati ya bato yo basala ka bambeba ebele. Ce n'est pas que na ko diaboliser bango na kokota kati na bango après na tei bango pour bango la mitema. OK. Donc omona bande ko na biso nyonso baza ko sangana na ba musicien na eza pe pour na meilleure façon ya obenda bango. Problème eza objectif. Ozo sani ozo sala ke o sere ensemble na bato. Objectif na yo ezani. Intention na yo ezani. C'est un problème. Ce qui intention na yo ezake obongola bango mitema, bango pe bandimela Yesu, c'est OK. Ce qui intention na yo ezake juste pour un temps ou soit tu es en train de chercher quelque chose au milieu de là. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ouais. Frère Etienne, lelo to moni basali ya nzambe ou basali mesale belé na Congo. Prenons un exemple, notre prophète Deniles, Oyo Pe azalaka prophète de la nation, to koma komona ye kolobela ba musicien et puis ko défendre bango, eza nango normal. Oui papa Dani, pour nangai je n'ai pas le temps de juger surtout un serviteur de Dieu. Pour moi, même dans la Bible, David a fait tous ses efforts de ne pas toucher Saül. Problème, il y a prophète de Nilesi. Il y a problème, il y a yé dans Zambelaï. C'est Dieu qui connaît la vérité de tout ce qu'il est en train de faire. Mais pas moi, je ne suis pas dedans. Toi, tu n'es pas dedans? Non, non. Mais alors, quand tu regardes comme ça, et tant qu'il y a zappé papa Oyo, Batubeli, Babongo, la mité, Mananzela, Naye, Yopoza, Koyembela, Nzambe, ou Moni Papa, Azaboussala Bongo, donc tu ne peux pas dire quelque chose. On ne peut pas juger personne. La Bible nous dit, et l'eau, quand tu as côté, que ça les manamokilo, Yonzambe, ce qui a évité. Ok. Alors, pour tout ça, tout ça, tu as la Nzambe. Azana bon. Nazana. Tant ya ko juger azala na bonne voix te pona ngai na yebite nzambe ye moko ayebi ouais. Frère Etienne toza pe na kati ya plateau, est-ce que bandeko bakolanda bakoki koluka mwa dio moko oyo bokoki kosala na frère Rodrigue na kati ya plateau et ngana lingaka moi omoni façon yembi na concert moi monoko mboke koti moi boye kota moi boye nalingaka koyoka ona sens wana na mona kondere nzambe na ebite banzembo oyo boko sala moi minoko ya mboka peza na kati. Bon nazo sala kaka effort ya ko sala ki mutu nyonso surtout à se retrouver. À se retrouver. À se retrouver. Et puis à la présence ensemble. À la présence ensemble. À se retrouver. Quel que soit Oza, Mungala, Oza, Mukongo, Ozala, Muteke, Ozala Mutetela, Ozala
école nini, mais je vais faire toujours. Na kosala kaka effort, on se retrouver na banzembo nanga. On se retrouver. Est-ce qu'en exclusivité, tu as quelque moi et l'autre mot ya mon cœur. Dio ya yon frère Nassim Belaye toujours au micro. Bouyemba te l'autre mot boy. Attends-moi pour quelques minutes. Oh, ça ne dérange pas. Voilà. C'est parti, Olivier Luango. Je crois Bandikoba Kotalabino. Je pense. Ouais, j'aime la chanson de notre sœur Inissa. Zembo Mbaka na mesana na Yesu. Ok. Surtout na banzembo nanga mena linga ko interpréter bango magaji. Tout kindamu sala bien. Na mesana na Yesu. Hata na zangi mbongo. Na mesana na ye. Hata na zangi akolia. Na mesana na Yesu. Hata na zangi elamba. Na mesana na ye. Hata bayera bwa kelingwa biloko libanda. Na mesana na Yesu. Hata na zangi musala. Na mesana na ye. Hata na zangi mbongo. Continuez comme frère Etienne. Ah, toi yo kango pela tina moi bozindo et ça moi bien. OK. Toi yo kango pela kende nango. Pour cette fois-ci, je vais chanter l'une de mes chansons. Voilà, et pour que le frère aussi a isolé. Nazalaki motopamba na sena moyi. Ondimi kotika kiti ya bokonzi na lola. Okiti mangu na sepona kokufela ngai. Ngai mosumuki ya pamba nzambe na bomoi. Bolingwa Yesu eleki ebele. Bolingwa Jésus eleki ya baboti na ngai. Bolingwa Yesu eleki ya baninga na ngai. Soki natangi makambo nyonso Nzambe asaleli ngai. Nazange loko ya kopesa Nzambe. Kasi nasala nini papa Dani? Soki napesa tambongo ekokoka yete. Ata babilamba naza nango ekokoka yete kasi nasala nini? Mokolo mosusu ozoyebisa David yoka ngai. Miloko nyonso ya motuya ezali ya Nzambe. Banyama na Nzamba eza ya Nzambe. Ata bandeke likolo eza ya Nzambe. Diamant, or, cuivre, argent eza ya Nzambe. Eloko nini ya motuya tokoki kopesa Nzambe. Kolo Yesu abateli ngai banda bomwana. Yesu abateli ngai kino lelo. Yango na yembeli enzemba motema. Yango na yembeli enzemba motema. Yango na lobaka. Nakoboya te Yesu yo ngai. Nakoboya te oyo ya ngai. Nakoboya te Yesu yo. Nakoboya te oyo ya ngai. Aye aye. Siko ngali nga kotisa mwe kwa mbuke isanga bien. Okay. Ngali nga udore su Nzambi na monoko na biso wana. OK. Isala mwa bien. Monoko mboka batu nyonso bazana bamboka na Kongo bamboka eza eza na chuluba wana. Ah OK. Na chuluba wana isala mwa bien na mona mwa frère Michel Bakenda na kanti na yo na mona ka mwa ba frère ebele donc na mwa ndenge wana. Et puis les oza ko adorer bongo. Ou ça peut moi babilo musu ya Michel Bakenda parce que je vois que vous avez na baline moko. OK, j'ai eu encore une autre chanson, c'est l'un aussi de mes chansons. Et le baka plusieurs des chansons nazanango surtout etambolaka na bolingo Nzambe papa Dani. Si c'était par l'amour de Dieu, toi et moi tokoyo banate. OK. Toi et moi tokofanda ninge tofandi bote. C'est pourquoi banzembo nanga ebele etambolaka surtout na bolingo Nzambe. Imaginez aujourd'hui là, ils ont un bateau ba banga kanzambe makasi. OK. Ba mataka bangomba. Ndeti ba mama na biso ba mama mami wanza boye depuis François. Awa tozolo ba banga kanzambe. Atayo moko. Awa tozolo ba papa André Caleb Muchimwana. Azana ngomba zo sambela. OK. Mais imaginez okomona kana kati ya bato wana kutu ata avant obima na ndako osambela kite. Okotika na mutuka boye na poko zongi. Mais muto uti ngomba asali accident kufi.
tu vas trouver que ce n'est pas que au Sambelaka, mais Bolingwanza. Alors c'est pour cela, Nalingaka Koyemba, Banzembo Nanga Nyonso, Bolingwanza Mezaka Nakati. Ok, tu as dit que ça moi bien. J'ai chanté. Kuchibange shulu kwa kadiri yo yo yo. Jija kadini zambi yo yo yo. Jodidi yikinzambi. Njingimba bwajija nzambi mema. Njingimba jija nzambi jakalwa hata mubiji. Jija nzambi ya kitaba bwa kumbuka mujulu. Yesu wa kitaba bwa kuweka mubulobe bwa misanda. Njingimba mujulu mububa kelu baba bwa kukwila nzambi. Njingimba ni mujulu mububa selefima. Kali wachendelera nzambi wa kitaba bwa kumbuka mujulu. Kushangwa sabutumbi kadi kulwata mubidi wa muntu. Kuitaba bwa kuweka nshabulo bakula wenda ungebe mema. Njingamba ni muisalela nzambi mushi abantu bakwabo. Njingamba ni muisalela Yesu mushi abantu bakwabo kabayiba mu manyato. Njingamba ni muisalela bena jabulu mbashala momu. Na shibantu bono mala balala hambelo mbashala muisalela. Benji babundumba bakachakacha mbashala muisalela. Aka Nzambi kuitaba bwa kulo kungeba mukongo. Kungangula mema kujiyala mema muntu chana. Hangamba la malumipe hadi Nzambi mungenzela mema. Hallelujah. Hangamona ngasa wenda huriye ya mungenzeleyo. Kakwena changata mwamba wende mumoyo wanyi. Kakwena changata mwamba wende mumoyo wanyi. Mubyosu byani injina bizambi wanyeyo. Nakabila mbula nzambi wani unji munangeyo. Kakwena changata mwamba wende mumoyo wanyi. Voilà, bravo Olivier Loango, bravo frère Etienne. Et c'est un gars bien. Mais ok, place mon expliquez-moi ce que moi na lingala moi mon pour bande comme mususu balandi ba yo ki kaka mususu mon kwa mboka mais ba comprendre ni vraiment tes messages au frère Etienne après na kati parce que na yo ki on dirait bandumba pe ba continuer na kati toki na nazolo bela makambo bolingo nzambe bolingo nzambe etalaka étude faite ya mutute. OK. Etalaka ba catégorie etalaka te ke tozana mbongo te bolingo nzambe soki eponi mutu directement eponi. OK. Ozala mutu a école nini ozala otanga ozala na mbongo ozala na ngote soki bolingo nzambe eponi esika oza eponi début na bandaki ebandeli loba ezalaki tadi liloba wana ndeke la kibiloko nyonso malgré que la kibiloko nyonso efandaki na lola mais ebimi na lola isiki efandaki o ba ange baza adorer du jour au jour. OK. Atiki biloko nyonso kiboko nziwana atiki pona bolingo ayelase pona koloka kolo Yesu. Quand on lit la Bible nous dit que Jésus-Christ ayaki pona Israël. OK. Mais ce qui m'étonne, atiki na Israël wana batu mususu batikala koyeba ete. Oh. Ouais oui. Na Israël soki toke na yo lelo. Batu mususu bayibi na bango. Pakaju mezalaka na Israël. OK. Batu batambula kindumba moko ko sa na Israël. Na Israël. Mais Nzamba kenda kaya. Mais oui. Ce qui me fait mal pona bolingo nzambe atiki bato wana bayebi ete na koti na Afrique atika Afrique te ayena Congo aponi Etienne zomona ndi zembona isakanga mususu nalela ta mususu bon à chaque fois que je chante ça na nibosana. OK. J'oublie que je suis sur la terre. Voilà. Ba difficulté nini yo frère Etienne akokutana nango lokola lobiaza na studio peut-être basali nzambe pe mususu bakolanda biso to bana nzambe mususu bakolanda biso bakoki pe koluka ko soutenir ba œuvre ya boye et bima. Papa Dani surtout na makambo nzambe ba difficulté za rebelle. Tu vois. Okomona moto ayembi musique profane à cause de moi sponsor facilement. Mais surtout musique la biso nzambe surtout grâce au Utikobima. C'est très difficile faut à la mutu. Faut à la mutu. Ba difficulté zangakate.
difficulté eza ebele soki tolingi tobanda kotanga awa ata batterie ya caméra ekosila voilà ba difficulté alors bana ya poto to bana ya nzambe bakolanda yo libanda mosali ya nzambe mosusu akokolanda kokozala toucher soki frère Etienne alobi asala message moko na bayo bakolanda pona musique ou aza kolinga koyembela nzambe akoki koloba na bana nzambe ni oui nazoyemba déjà naza na kati ya koyembela nzambe déjà nazo senga surtout lisungi côté à finance tozana producteur je crois malgré aussi to avancé déjà avec quel épée que nous avons mais tozo senga lisungi parce que je ne suis pas sûr que bisomoko tokokoka ensemble nous pouvons et puis ça faire quelque chose ensemble toko présenter évangile nzambe na ndenge mususu na ndenge koyemba mais makambo nyonso wana ekosenga kaka ndenge toyebo toyembi na monoko te mais avec finance ça peut aller voilà frère Etienne okokope sa bandeko numéro na yo oyo bakoki pe ko contacter yo facilement pour na ko soutenir œuvre ya nzambe. Oui, voici mon numéro c'est le 089 734 45 15 089 734 45 15. Voilà, c'est un numéro WhatsApp. Oui, c'est mon numéro WhatsApp. Et ils ont 48 heures, donc 24 heures sur 24 heures. Tout le temps, je suis connecté. Tout le temps, tu es connecté. Voilà, na bana nzambe nyonso oyo bozwi libaku ya kolanda biso to oye kolanda émission na katikati. Nous avons réussi aujourd'hui pour vous le frère Etienne qui est adorateur de l'Éternel oyope akoyembela nzambe ako salela nzambe na bo jeunesse na ye voilà mosala ya nzambe kala ndenge. Je m'excuse na lingaki premièrement nazo banda na yo voilà na lingna pe so invitation na concert voilà tout ce lango bien na concert Papa Dani kala mingi te na concert na wana opesa nga moto opesa pe Papa Olivier frère Olivier azana. C'est pourquoi c'est pourquoi nazolobaki nazobanda c'est-à-dire bato muso bazana sima na voilà après yo bato muso bazana belé voilà so mona na banda na yo et puis soki na pesio Papa Olivier directement lui voilà na concert kala mingi te je crois le 21 mai. C'est déjà précisé. Voilà. Quand on a na bayembe belé. OK. Ba oto sito yeba, ba oto yeba te. Ba papa Benjamin ba kozala wana, ba Billy Bilomba ba kozala wana. OK. Ouais. Tozala wana pona ko kunisa nzambe na lolenga ko yemba. Le 21 Le 21 mai. Ouais. Voilà le programme ils a retenu le 21 mai. Tokozala wana yope ozana poto olingaka ko adorer nzambe. Na ba sens nyonso na jeunesse eza koya o bazape na grâce o bazui pa ya nzambe okoki koya to okoki kokomela frère Etienne ozanga pété kozwa invitation na yo pour que oya ko adorer l'Éternel qui est notre Dieu, qui est notre roi, qui est notre papa, qui est notre esprit oya ko adorer avec l'adorateur Etienne Oyo tozali na ye voilà tokomi na biso na suka message clé oyo frère Etienne akoki kopesa na peuple de Dieu nyonso ekoko ozala nini. Merci Papa Dani sans toutefois tarder nazo yebisaka bana nzambe na yebi na mokili mutu ye moko akosala eloko te voilà tala bango et aucun jour et l'oko nyonso tozwaka na vie et utakaka ipa bato mususu pour avoir une chemise et sengaka soki Papa Dani akabelinga. Tu vois ça alors na senga kaka ipa ba nzambe nyonso je crois ensemble na senga bo soutenir nga pour babiloko nazana ngona kati ebima libanda. Je me fais ça et message nazo pesa bango et message ya suka nazo yebisa bango ke boya ebele la concert il y a le 21 mai. Et kozala wapi? Et kozala na Limete avenue Kana, c'est-à-dire précisément na Mumbele, avenue Kana.
Kana. Voilà, numéro. Numéro c'est 320. 320. Ouais. Avenue Kana, numéro 320. Les Abisco, frère Etienne, a livré concert c'est dans une église. Oui, dans une église, c'est gratuit. Et puis l'église. C'est l'église à Moko. Qui dirige les révérends pasteurs André Caleb Mouchumouana. Voilà, André Caleb Chipama Mouchumouana. Voilà. On te salue notre dadi au pose wakato ya ubonne la pona biso parce que ngalinga basali nzambe mingi parce que bilonde mutu bopakola biso chaque temps mafuta pour tous à la paix moi boye toroba moi boye parce que sans nzambe toujours mon boulot ba Olivier Loango ba mepesa na nzambe ba Sylvie Bati ba mepesa na nzambe et puis biso ozaka na maman ebi nzambe maman oyo ami bomba na ye na se ya makolo ya nzambe avanga na silisa nanga frère okokozala na eloko moko okoki koloba pe na bana na nzambe o bazwita ya kolanda bino. Merci papa. Le batoza nango ezaka kaka moko ya ke tokuta na biso nyonso le 21 mai. Parce qu'on va adorer notre Dieu, on va adorer. Donc, Kozangati, ils ont limité 12e rue Mumbele na Avenue Kana. Donc, Kozangati, na bengisi bando nyonso, baninga nyonso, bananzambe, na bao baza bananzambe te, donc na bato baye baranzambe te. Baya karabe baranzambe jour. Parce que je vous assure que Dieu va faire de grandes choses ces jours-là. Merci. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Oui, papa. Oui, non, tu es libre. Pour ne pas être ingrat. Les anabatoyo. Frère Etienne. Amunana. Voilà. Parce que je crois que muto sala ka sikisia muto zanzambe. Mais anabatoyo nzamba kota kana kati pour basunga muto ana. Je vais commencer avec mon pasteur qui est en train de m'encarder aujourd'hui. Mutona Otiko Tanga, pasteur André Caleb Mouchimouana. Je ne peux pas oublier le père Azana Lubumbashi, pasteur Léon Kouete Chisamba Chimena. Léon Kouete, je te salue père, je te salue vraiment. Nazana Motema Nabino, Nabosani Binote. Et je salue aussi mon fils André Mbaya. Et Sikazawana. Salut à toi. Voilà. Et na pesa mbote na papa Dani. Merci. Andimeliko ya mangana émission vraiment. Voilà. Na c'est peli fort. Malgré na brisque au peli. Malgré brisquement, moi quand même to sali. Voilà. Quand même to sali. Souka souka. Voilà. Koti kalate parce que mes chaque kanda ceux qui boye bien à cause la wana. Voilà. À cause na concert wana. OK, ça c'est bien. C'était juste. Voilà, merci. Là, c'était le frère Etienne. Oh, il y a un message. Il y a coupé ça. Parce que notre mission, Parlons Bible, c'est une mission, la clé, laquelle on est toujours là, on est toujours là pour parler de l'Éternel qui est notre Dieu. Nous faisons la promotion seulement de la Bible et surtout de la parole de notre Dieu, et puis pourquoi pas Tolobela. Mishala Oyo, serviteur de Dieu, Bakosala, na mokili na biso, pour na bafwa na biso, ezala toujours liboso ya nzambe. Kata moi je dis merci comme ça. Na basali ya nzambe nyonso bozuita ya kota la biso, na bana na nzambe nyonso, et puis à notre mamie, maman Mami Wanza, et pourquoi pas notre daddy aussi, papa Micha de Paris. Je vois le frère Kevin Bravo Wanza, voilà. Featuring du père Moussous Bourgosa, un frère Etienne, et Kozala bien, et pourquoi pas de saluer aussi notre rappeur le plus frais, le rappeur Ronnie Bessial depuis François, et pourquoi pas tout le monde a bandiko nyonso bozakawana pour soutenir chaîne. Je dirais merci comme ça. Derrière ce beau caméra, je vois Olivier Loango, papa na Jérémy, et pourquoi pas de saluer ma consoeur Sylvie Bati, histoire déranger moi à se rétablir toujours, parce que tous en ensemble
Oyo Bissoton Timela Pe Oyo To Bangaka. Quant à moi, je vous dis, restez toujours connectés dans votre chaîne MJ Télévision. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous avez la meilleure façon de soutenir jeunesse congolaise. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye. MJTV Samara Golima Zapata Bila Kolikobo Samara Golima Zapata vraiment beau s'abonner Samara Golima Zapata Bila Kolikobo Samara Golima Zapata MJTV Samara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga, vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous.